chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya, 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 Matika Songo TV. Matika Songo, Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya, 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 Matika Songo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika Songo, Matika de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. Wana bato keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse le Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Bonsoir chers internautes, partout vous êtes en train de suivre cette émission bel et bien, l'émission qui vous ressemble, l'émission qui vous donne l'opportunité de m'écouter moi-même d'abord et puis de suivre aussi vos artistes, musiciens, peintres ou stylistes dans cette émission. Moi, c'est votre humble mec Matika Songo Yaba bébé. Yaba bébé Matika Songo Yamboka Oyo. Là, je pense big dédicace à la celle qu'on appelle Charmélie Vita Chacha. Charmélie Vita Chacha. Hier, on a depuis France, je te salue, maman. Depuis France. Et puis, sans oublier, One Vita Papa na Chancel. One Vita Papa na Chancel. Voilà, Mastanangai. One Vita Papa na Chancel, je te salue aussi. Place Nyon sur Obozali. Matika Songo babi vena ngai bwana mbongo na Endoven vena ngai bwana mbongo na Endoven côté ya petite sœur na Marguerite na boire mère après quoi vena ngai bwana mbongo na Endoven na pesi yo mbote place aux alibi on so bolinga. Aujourd'hui dans cette émission je vais essayer de parler de tout ce qui se passe en dehors du pays, à l'intérieur du pays. On va en parler, moi, quelques minutes, ne fût-ce qu'à 25 ou 26 secondes. On va en parler avec vous. Aujourd'hui, Koffi Olomide, Autozonga, Auti Tanzanie, Autaki, se produire pour ça la featuring Mokona Diamond, na Diamond, Oyo Boyebi qui a betaki na betaki na Fali, a betina Innocent. Maintenant là c'est le tour de Koffi Olomide, les Jackie ça. On va en parler de cela. Et puis sans oublier Petro Solo là, il y a Maestro Fabregas, Maestro Kyrios Gonjarachi de Tro Torosola parce que lui aussi il va se produire bientôt là le 13
le 13 mars 2021, Fabregas va se produire. Mais Coco Dema, avant de continuer ma solo, avant de le bander, de le bagana bango, cela veut dire que Balia qui mouton ngande wa bossar mukila, cela veut dire que Baolia, Baomela, Baosepela, Nasimanango ba remercier Nzambe. Talandinge Bali mouton ngande wa bossar mukila, Bazuru fotika na bango. Picho Pacha Sotali Konko la Norvège, Totali Samokil Veka Sangul, Tolik. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse, le double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Merci, merci. Retour sur ce plateau-là. Je dirais big dédicace à Mia Joana, ma maman, depuis Hollande aussi, na Eindhoven. Mia Joana, maman na Marguerite. Là, je pense aussi à ma maman Nano, Nana Kassongo, Kas comme moi, Mati Kassongo. La passion Mbote Place aux Ali. Bébé Kimberly, 18 cylindres. Bébé Kimberly, 18 cylindres depuis quelque part. Climatiseur, n'a pas si bien Mbote Place aux Ali. Ah, babi, tout ça dans le salon. Plutôt maison d'habillement. Dieu Mbala. Gloire, voilà. Bon, excusez, monteur, le quoi, et moi, Azana. Gloire Mbala boutique fashion. Dans Gloire Mbala boutique fashion, je pense que na simalanga bomo na ba ceinture déjà ba catch noko kombo Gloire Mbala yemoroye donc yemoroye wana donc Gloire Mbala yemoroye amona né donc vraiment yeyo et pas vraiment ça nga gérer à golo donc soko yawa oza basaka ba Gucci oza ba biloko tu oza onyo solingi ko et puis ndé na lati boye mtala tinga donc à bière na ngambala moko donc abaité le rozo sala koto kasongo beta ba rouge blanc au salama lengi quoi. Merci Nabino, merci na Picho Pacha Sotali Konko na Norvège. Merci na Aimé Boubé Boussa qui a l'osso balia rangon na mkolo morote na héritier Minimbu sans oublier Aimé Bidé sur autoroute. Ya yope ngona bino nyo sobolinga ranga. Aujourd'hui on va en parler de Koffi Olomide. Non bah si j'ai touché to la Koffi Olomide Quadra Koraman patron ya mboka o ya musique. Yema lo baka boss. Tout le monde a qui fallait pour pas avoir ça qui featuring na Diamond. Batu balobia fallait ana wenda kopena bana yamo bajara babiloko wana babeta bon balé kende na moi bien tout ça là. Kende na moi bien moi ba tout ça banini fallait pour paper Diamond peut attaquer mon poids dans ndenge na il peut attaquer fallait il peut pas prendre ndenge na après cela c'est comme si Diamond a comprendre que Congo est une source d'inspiration ndoulé donc cela veut dire que na comme beta na ba congolais pour nga côté pena progresser pour na tchaka na YouTube na ngai na zo rapper ba millions non ba mpebi bende ko ta rapport ba congolais bana masolo baneza selon ngai pas bibonde na vandi boy na tala boy inosbi abeti bornae izara suni yango nat donc hein yopé pas abeti plan habité moi Tanzanie tour babi ba remixer yango encore de plus na Diamond ba remixer yango pas ba beta bonem sao. Le sel congolais aujourd'hui, il y a congolais, donc Natché Congo. Le sel congolais, l'équipe tout n'a pas vu. N'a pas vu ce Inosbi.
da bavio nyonso bato baotyela bamakelele o Fali o Robinho o nani o Fabregas o nani. Donc moutaza nangongo numéro 1 na ba congolais c'est Inosbi na Diamond babeti ba 100 millions na ibsabino do baleki déjà ba plan Diamond a putain ndena abona beta ina Inosbi le quoi Inosbi les gars ya Fali na ke Lucasco patron musique congolaise. Aïbe Koffi Olomide, il est déjà de retour dans ce pays depuis hier. Koffi Olomide Zanakin, après avoir causé na tourné na Diamond, basali ba clip, basali marambo et belé et puis Koffi Olomide Zanakin. Mais avant de ta na solo yandole, nako préciser vraiment tant que Koffi Olomide Lobake aza patron de la musique congolaise, faut on dit maraï quoi, faut on dit maraï. Parce que accueil au Diamond à Pessi Koffi Olomide, je pense pas qu'à Mbelango Fali. Je pense pas qu'à Mbelango Inosbi. Azuma patron musique congolaise à Pessi Makambu. Dans ba Koffi ma bazue banane aéroport, ba jarre de fleurs et ba présenter ba fleurs, ba yambe tonde tout monde a ba fleurs wana, ba cortège, ba garde, ba na 5 étoiles. Dans hôtel où ba tchaki Koffi 5 étoiles. Il y a carré mais ba o msuba kenda o Fali o innocent to mona ka clip to mona carnaval te bo excusez ngai na taration lo ba maramo eza bien na ba ramo boy quoi ça ramo bien to mona ba carnaval na bango te to moni ndingi ba yambi ko film de ba pesi valeur na mboka ya Congo. Donc Diamond yemoko azo asutukeli nanu mopa ole mopa asa ila asutukela yi. Donc yende apesi mopa mopa apesi makambo o lelo akomi na world de lisusu. En tout cas moi je te félicite mon frère depuis Tanzania. Dengo yambeli biso artiste na biso bien patron musique congolaise mais c'est Bado. Koffi Ayimba ba Kuku, Koffi Ayimba ba Bambi, Koffi Ayimba ba Esili, Koffi Ayimba ba Petite Sœur, Koffi Ayimba ba VIP. Donc Koffi a interprété ba Lombo, Koffi a interprété ba Lutumba. Koffi wana Olomide o lelo bato ba mekara ko mona ngo lokwa moi j'ai bato ba koma ko minimiser bato ba ko mona moi eloko moto lamuki no ka botangi no ka komba Koffi Olomide ande amabe. On dit tant Koffi Olomide beta ndula na yozalaki. Veut dire que na lo banan pa na lo banan pe nanu pa. Mon pa o mokonzi quoi. Na mekana mpe koloba. Po ya mso bunga pa benga Didiston. Tona benga Saint James. Aya pour comprendre que na mon pa. Donc voilà là c'est pour imiter Koffi Olomide. Tokomi totali première sortie, il y a audio seulement, il y a featuring, il y a Koffi Olomide et Diamond. 1 million de vues dans 3 heures, dit-on. 1 million de vues, 3 heures, dit-on. Lelo, il y a clip, je pense hier, hier vers, pour moi je regardais ça, 23. Moro Boende Natalaki clip wana il y a featuring Diamond et Koffi Olomide. Maître Dijangala. Bache clip wana maintenant là le clip est à 1 800 800 ce qui 8000 combien de na 12 heures du temps. 12 heures du temps. Dans ce moment, ce bondimi, ce moment qui est encore ça bozana tchela binoa, coco serré vraiment tout à clip voilà. Ce qui est comme on a combien pour le moment donc pour battre vraiment donc va sentir que Koffi Olomide voilà apesi makambu na kanga son pour et kotanga vraiment na nini tu quoi. Koko Dema. Téléphone Lukango Boeti. Bozo Melanga
na nini fona lukango na boye. Là, je profite de l'occasion pour dire big dédicace à Didier Okamo de Birmingham, mon vieux. Aza yazane nanga na Kinyawa. Aza nanga na Kin. Ayaki Anakin Tozana et Didier Okamo de Birmingham, mon vieux. Tout terrain passe partout. N'a pas su voilà. Donc, et un jour, Coco, Benda, un jour, un jour, ils en a un jour. Et comme il y a 2 millions, na jour moko, hein, na jour moko, ils ont 2 millions, 2 millions 900, 9, mais l'équipe est chef en belé. Donc, Boutara, 2 millions déjà 900 quelques. Donc, na jour moko, Koffi Olomide, à Katani Nantes. Puis, na Katiwana, où ka sentiment ya nzembo, sentiment ya clip, Koffi Olomide ma boaki. Aboaki skofo za sko diamant ndenga zobi na kilwanzenza. Na da ondira buka na otoni onde robo mu ba zobenda click ba dijar kuna mo pa oka na assez. Des piro na assez. Donc à Koffi Olomide, moi je dirais un grand merci. Na pesio vraiment merci beaucoup tonton Tiamona depuis Angleterre, Jiri Agolo à mon ami. Tonton Tiamona na pesio mbote place aux alliés. Jiri Agolo on a aussi l'émission chez Bissou. Donc chez Bissou banini quoi pour père na mère baebi ngai. Donc merci Wanezaïma Salanga. Je disais que Koffi Olomide merci. Oyo lelo oyo bomoni clip wana eza na qualité. Koffi Olomide a changé bien, a sali rôle na clip wana bien, a changé babilamba bien, a lati bien, a boaki Papa Mobimba a boaki dans sa congolais, a boaki nase et puis na senti so na suka ya clip wana. Nasuka nzembo wana foka ma solo o ebeti na biso no Koffi na comprendre que Koffi Olomide mtepsa diamant ba kota solo wana oza maki Congo ikoti na kati makino madawidi na ibisa bino non du jamais vu. Donc merci à toi Koffi Olomide, merci na diamant en tout cas beau consommer en bino nyonso bobina ngo Koffi Olomide na ngongo aza na Montfleury na kinga Fleury. Ao savourer bâton. Je pense qu'on sera avec lui le samedi déjà. Tozana Koffi Olomide, vous allez suivre, vous allez voir comment on travaille avec Koffi Olomide. Avant de continuer pour entrer chez Fabregas pour le 13 mars, la double mixte, Coco Dema, un peu de spot et puis on se retrouve juste après. Aïe! Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment. Montagne. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Voilà, retour sur ce plateau. Merci à toi, Demascan, Coco Lilo. Merci à toi. À retour sur ce plateau-là, on parlait de Koffi Olomide. Bref, pour encourager artistes, à aussi ça la fierté à Mboka Libanda, où il y a zongi pena médaille, au bisonio, sotomoni clip wana. Nande na Epsibino pour le moment, fali pour pana inosbi vraiment beau ça la joue à te pour Koffi Olomide la Epsibino qui a papa na yo fali à l'action qui a papa na yo Alex qui innocent za koko na e dans bino tuana et puis je dirais merci aussi na MPR depuis hip hop ya Congo ya musique na biso za ba rap wana ya ba Lexus ya ba Marshall Dixon ya ba Marciano ya batade là en poto nano ba rappeur na biso congolais non babeta 1 million de vite
mais MPR tout ça là 1 million de vies mbala boni bakobenga au semeki donc félicitations à bango pe po botika bango baninga ba cha munoko botika bango ba cha munoko Herman Mbaki papa chéri Christian Mbaki botika bango pe ba cha munoko na bango po makambo na bango eza normal emonani nzembo bimi esali ezosala succès na yango ezopesa makambo nango. On va parler de Fabregas. Fabregas a quitté Maison Mère Kinshasa Poto Fabregas a bandi ça la première disque na Amour Amour. Je pense que tout le monde le sait. Bato vraiment ba croire qu'il n'a été. Bato ba otala ya umeli na Maison Mère te pour Maison Mère to bi bato ba lobo ba umela ba 10 ans ba bandarango ba Fabregas ko to ba okuta bango. Mais pandi carrière bapandi bango système oh lelo Fabregas Café Room de plique bazaki bama esika oyo babinisaki biso na banzembo babinisaki biso na vocal babinisaki biso na cri parce que Fabregas l'a fait beaucoup na Maison Mère. Fabregas a pesi vocal, Fabregas a pesi banzembo qu'on le dise dans tout le bayango. Tous à la paix quand même hypocrite pour lobby mutakufi après bando te mabolo bakete vocal au Fabregas mutapé saranga to parti nzembo femme mutapé saranga. Donc Fabregas a joué sa musique apesi le meilleur naie nakati ya wenge musique à Maison Mère. Il s'est décidé de quitter pour akendo ça la carrière solo naie. Mais je pense nous on était là te soutenir de loin et de près. Azana poto toujours soutenir Fabregas tanga yekin nga déjà nazali na mama internet to beti première émission to beta na Fabregas na internet na Hero Hotel place a siège na ye place bande ko reculter batu ba monsieur belé ba ya wana na Hero Hotel o Hero eyebi bango o ba reculter bango bongo Fabregas abandi amour na ye na pasi kaka batu ba opesa chance te aina ba Greco na pasi kaka pa Yamado mokile fungwami mokile sepelisi Fabregas a sepelisi mokili Yamado pa mokili mbebini atiki te a se laisser faire tabité le kona oki déjà gwango na bête na longwa Maison Mère pena ki sala boulangerie te tona ki était kamikate tona sala mapate nazaki musicien na Maison Mère na longwa Maison Mère na ko demeurer toujours musicien azaki boulanger te aki pe monter ki banane ta abandi ko pesa le meilleur nae apesi Yamado apesi biso tengama apesi biso poison antidote apesi biso cursus apesi biso cible mise en jour apesa ebele na mboka o il s'est décidé maintenant na batan union sowana Fabregas abetaki ba pays d'Afrique ba Benin ba Côte d'Ivoire ba Cameroun Brazzaville mais azaka na contrat pototi aka na contrat moko te oyo kokai pe ko honorer mouvement na ye par rapport ya bandenge baninga musuba memeki ba équipe na ba na poto bakendai ko bake beta te me bake tambola po différence eza mke na équipe na poto bo beti te bo tambola avion bozongi mais Fabregas ok beta donc par là bolo bateke nga na za rencontre bato mususu non donc Fabregas ake dans tout ce temps-là, avant d'aki Kimia, azelaki opportunité naïe et se présenter. Opportunité naïe se présenter n'a pas gloire rébellée. Il est parmi des Congolais, je ne sais pas si il y a 2 ou 3. Il est un Congolais qui est Congolais. Il habite ici à Kinshasa. Son pays est Congo, capitale naïe à Kinshasa. Mais ce Congolais-là, lui il s'appelle Fabregas. Il a signé à Sony Music. Et à Bandi Haïti. Et à studio Marcadete. Et à Sony Music. Et puis Sony Music, elle nini. Elle koto Michael Jackson Azalaki. Poto mona radio mobile les kaka sonara a signé un contrat dans Sony Music aloba trop mais ba meka ka boye simba te ba cheha kilombokina. Donc Fabregas Sony Music ezela abimisa disque nae oyo ana studio
Fabregas a na préparation il y a ba musicien na o ba bimisa disque na bango titre album on les a merci. Fabregas azana combat il a réussi son premier concert en Europe. Donc premier concert en Europe, il faut réussir en haut. Fabregas a autobeta showbuzz. Plein à craquer, double showbuzz. Oyo Igo de la Forêt ayaki na concert wana ko repose ko appuyer moi na ko pesa e makasi mingi akende liboso. Donc je dirais ceci bande ko na biso ba musicien tout tika na polémique ezanga tina to soutenir muninga ana soni musique muninga ke beta poto. Muninga ke beta le 13 mars 2021 na double mixte na Lyon. Il sera là avec son groupe Villanova et les autres. Fabregas Maestro. Lobby na monaki vidéo Fabregas na wera na musika sika na Paris. Ba telemi ba osika ve na ba na Fabregas ben boss. Na Sankara wa que je salue. Na saki mission opona ko appuyer Koffi Olomide et Fabregas parce que Koffi Olomide honoré bendele ya Congo na Tanzanie. Fabregas aza kokende lisusu komema bendele ya Congo na double mix na Lyon. Entre temps Koffi Olomide pe aza na U Arena le 11. Donc on va jouer de la bonne musique. Fabregas a repéré Sabino le meilleur nae borozo baya mado ba spectacle oyo bozwa nanu ti obotala na TV obande kondima teke ko sala mabongo. Mais venez nombreux. MG Mimosa manage. Monsieur Serge, le producteur de Fabregas, je vous salue. Même si moi c'est Pembe manage. Big dédicace à Terry Alino, la femme de Fabregas. Maman na Jezina Brian na double ma passa pour autobota ma passa. Moi sina mon bal. Fabregas aza trop chargé. Ya kosala makambo na ye mususu ke akipe maramba bato mususu. Na lobaki to kosala promotion. Ya ba musicien nyonso o baza bien o bazo kende liboso o baza na ba projet o ya ndole o pour se pelisa monde entier pe Congo mobimba. Sans plus tarder, je dis merci à toi Coco Dema. Merci na bande ko nyonso batali biso David Lutete Gaucho. Na pesio mbote sans oublier mon vieux Willy Moucheni code mondial mon vieux Willy Moucheni ngana benga code mondial pour l'équipe Batebele. On va se retrouver à côté de Chaka Congo bientôt là pour toyamba venabiso oyo abunga azalaki lisusu te na kati ya Congo akendaki koyekola libanda kosala côté capé culture na biso libanda Caporal Mulumba wa Mulumba oyo azozonga Kinshasa kala mingi te bato baibi Caporal Mulumba te eza bato bazaki na danga théâtre montando tala mingi bando presté na ba consort adanga Mulumba na ona msugono eza. Donc on se retrouve à bientôt avec Matikas Songolonga bébé. Aïe. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. C'est Matika Songo TV, Shenia, Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Machi.
Matika Songo. Bon. Eh, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Hein? Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Matika Songo. On a bato aketo belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo ya solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good. Bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.